Mesdames et messieurs, Tozana micro baladeur, Tozana frère Nabiso Bati, Moutoua Kivu, Tozo Kara ke non Kivu, et ke non pas Rwandais. Bozanga mboka ba Kivusien. Minembwe. Yo lobi nini? Surtout na Minembwe, surtout pour na Minembwe. Mademoiselle Minembwe, ça me fait très mal. Aujourd'hui, tout ça na Moutoumoko Bimi comme Mwami na Minembwe. Mais celui-là, tout y bien été. Moi, je suis un prince. Dans un prince, il y a Minembwe. Dans un prince, parce que Kokonangai, Azalaki, Mokondi na Minembwe. Place où on a Mwami Sangara. Moutayebi Mwami Sangara. Akoloba vérité. Nazana noko nangaza kuna Désiré Sangara. Nazana noko nangaza kuna Raymond Sangara. Oyo azaki héritier. Oyo azaki lelo na Minembwe. Oto yebi mutu oyo aza Mwami. Nakata Minembwe c'est Désiré Sangara. Mais j'ai pas compris Rouberoa ou Tuapi. Lelo batie frère à Rouberoa a commis Mokondi Nakatia village Nangaï. Ça me fait très mal. Toujours mal. Nakata Mboka Nabiso. Bandeko Nanga. Balkanisation au Kabila Zolo Baké. Non à la balkanisation. A commencé à Nango. Bo réveiller. Bo la Mouka. Parce que Tozo Kende. Mboka Zo Kende. Sans que vous ne m'envoyez pas. Mboka Zo Kende. Ça me fait très très mal. Na komi koyoka aujourd'hui. Papa na biso. Oto yebaka. Awa. Kabila Zoken. Mobuta Zokima. Na pouvoir. Kinke Moulumba. Tu te rappelles encore, mon vieux. Mon père. Tu n'as même plus de respect. Tu n'as même plus de... Je ne sais pas comment t'appeler aujourd'hui. Kinke Moulumba. Tu commences à retourner encore avec les Djalelo que tu as fait avec les Mobutu. Tu as fait les Djalelo. Tu as fait les Djalelo. Tu es plus intelligent que Kabila, Kinke Moulumba. Tu sais que tu es plus intelligent que Kabila. Hein? Aujourd'hui, tu es devenu un papier devant Kabila. Tu n'es qu'un rien, un bouffon. Excuse-moi le terme de te traiter un bouffon parce que tu veux être un bouffon. Un pauvre malheureux. Tout ce que tu avais acquis à l'époque de Mobutu, qu'est-ce que tu fais avec? Tu n'as même pas d'employé. Tu n'as pas d'employé. Tu n'as même pas de société. Tu as quoi comme société au Congo? Qu'est-ce que tu as fait au Congo? Qu'est-ce que tu as fait au Congo? Combien d'employés Kinke Moulumba, toi tu es au Congo pour dire que Kabila est plus intelligent que tous les Congolais? Ça me fait très mal. Ça me fait très mal que nos parents, ils ont manqué le sens des responsabilités. Ils ont manqué le sens des responsabilités. Et j'attaque encore Félix Tshisekedi. Toi, tu parles aujourd'hui des soulèvements populaires. Que mon Antsemi a parlé. Et je suis content de mon Antsemi qui parle de peuple doit se soulever. Et aujourd'hui, tu te réveilles pour dire que les peuples doivent rester chez eux. Pour dire quoi? Hein? Les 8 et les 9, c'est pour dire quoi? Les 8 et les 9 qui se réveillent et les 10, ils sortent et pour aller laisser travailler Bruno Tshibala. C'est ça que tu veux? Comme ton père a fait toutes les années passées? Hein? C'est tout le mérite, mais que toi tu veux continuer à faire comme ton père. Aujourd'hui, c'est Félix qui veut nous faire boire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux nous faire boire aujourd'hui. Mais maintenant, monsieur Bati, vous proposez quoi pour le 7 août? Le 7 août, je demande à tout le peuple congolais
de se réveiller. Soulèvement populaire. Faire partir Kabila. Cette solution. Joseph Kabila, il a 32 ans. Il est plus riche que tout le peuple congolais. Joseph Kabila peut organiser les élections avec son propre moyen, le peu d'argent qu'il a volé au Congo. Lui-même, il peut organiser les élections au Congo. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs qui sont au Congo, on est en train de mourir. On est en train de... Je sais pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soulèvement populaire. Moi, je soutiens Mwanantsemi. Au moins, lui, il a dit que Kabila, il s'appelle Kanambe. Félix Tshisekedi n'a jamais dit que Kabila s'appelait Kanambe. Mais moi, j'ai appelé Kinshasa. On dirait que les gens, ils sont pas trop au courant du soulèvement populaire qui se passe. On dirait qu'il n'y a pas d'engouement. Si les gens sont au courant, il y a soulèvement populaire. Il y a soulèvement populaire. On ne va pas rester chez nous pour dire on attend, Félix Tshisekedi va venir nous donner du pain. Félix Tshisekedi n'a pas du pain à donner des gens qui vont rester à la maison. Ah non, j'ai appelé quelqu'un qui est à Kinshasa. Il n'a même pas entendu parler du soulèvement populaire. Donc mais ça veut dire qu'il y aura rien. Ils ont peur de Kabila. Tu comprends? C'est des gens qui ont peur de Kabila. Ils sont derrière Kabila. Moi, j'ai ma vie là-bas. J'ai des gens qui sont là-bas. Je ne vis pas ici en France. Je suis ici, je suis réfugié en France. Mes gens, mes frères, mes compatriotes, mes amis, réveillez-vous. Kabila, ce n'est qu'un étranger. Il est venu nous bouffer. Il vous bouffe. Il va vous bouffer si vous laissez le temps. Je ne veux pas qu'il vous bouffe. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est un Rwandais. Il a peur de vous. Et je sais qu'il a peur de vous. Et je vous dis la vérité. Hein. C'est pas on parle de Kimbangu. C'est pas on parle de qui, je sais pas qui. Réveillez-vous. C'est Bahati Masirika qui vous dit la vérité. Merci. Du Congo, on vous parlait ce matin des révélations de l'agence Bloomberg sur Zoé Kabila, député et frère du chef de l'État, mais ce n'était qu'un prélude. Un rapport du groupe d'études sur le Congo et du Pulitzer Center publié aujourd'hui va plus loin, un rapport d'une 50aine de pages et une base de données interactive après une enquête qui a duré 2 ans. Il concerne ce rapport 13 membres de la famille Kabila et 2 très proches associés. Ce clan Kabila aurait une main sur au moins 80 sociétés dans des secteurs divers et variés, agriculture, construction ou mines. Et cela représente des centaines de millions de revenus depuis 2003 et la fin de la guerre. Sonia Rollet, finalement, ce rapport, c'est aussi une histoire du clan Kabila. Oui, à plus d'un titre. Pour commencer, cette petite phrase en 2006 de la mère de l'actuel président, Joseph Kabila, sur les années d'avant-guerre, c'est-à-dire avant 96 et la rébellion de l'AFDL, quand Laurent Désiré Kabila, le patriarche, vivait avec sa famille en exil en Tanzanie, sous la protection du régime tanzanien. Mama Sifa disait de ces années, nous n'avions rien, je cultivais un petit champ, je vendais mes légumes au marché comme n'importe quelle femme pauvre africaine. Alors 20 ans plus tard, selon les données compilées dans cette enquête, 13 membres de famille, le président inclus, ses enfants, y compris mineurs, sont à la tête ou ont départ dans au moins 80 sociétés, des centaines de millions de dollars, vous le disiez, de revenus depuis 2003, des dizaines de millions en biens matériels, une enquête qui risque de faire du bruit en République démocratique du Congo, quand aujourd'hui les caisses de l'État sont vides et les élections qui sont censées entraîner le départ du président Joseph Kabila, chef du clan, sont repoussées, notamment au motif qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État pour les financer. Alors officiellement, Joseph Kabila, sa sœur Jeannette et son frère Zoé, ayant tous des fonctions officielles, ont dû déclarer tous ces revenus et leurs sources. Alors on peut pas tout détailler, hein, l'enquête est foisonnante, mais d'abord Sonia Rollet, pour se donner une idée, le clan Kabila possède l'équivalent de 10 fois l'île de Manhattan de terre en RDC. Oui, plus de 73 000 hectares, quand la taille moyenne d'une ferme au Congo est d'1,5 hectare environ. Alors la ferme Espoir à elle seule, qui appartient au président Kabila,
Kabila et à ses 2 enfants, c'est plus de 8000 hectares. Maman Olive, sa femme, a une fondation, on le sait, mais aussi des sociétés comme Ocifal qui fait un peu de tout, des mines, du pétrole, de la construction. Petite révélation, l'ONU a versé à cette société, officiellement sans le savoir, la coquette somme de 270 000 $ de loyer en 2015. La sœur du chef de l'État, Jeannette, a des parts dans la société Vodacom Congo et à travers Acacia, une des sociétés de la famille, détient 43 d'exploitation de diamants. Elle est aussi associée minoritaire dans une autre société, Kwango, qui en a 53 de ses permis. Et puis tous ces permis, bout à bout, eh bien, représentent une zone de quelques 720 kilomètres à la frontière avec l'Angola. On évoquait ce matin le cas de Zoé Kabila, qui a un temps raflé 10% du marché de la construction, plein boom au Congo. En tout cas, la famille marche bien en clan. Oui, effectivement, et tous les intérêts sont mêlés, celui des frères et sœurs, des enfants du président, tout cela se croise. On fait des affaires en famille chez les Kabila et on s'intéresse à tout, depuis les compagnies aériennes, les permis de conduire, les restaurants, jusqu'à l'évident, le minier et les terres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit surtout d'un énorme travail de compilation de sources publiques et accessibles à tous. Il y a beaucoup de sociétés, parfois des alias, mais l'essentiel de ces révélations et de ces relations d'affaires, on peut les découvrir dans les colonnes du journal officiel ou constater dans les registres du ministère du Commerce que beaucoup de ces contrats sont obtenus par la famille dans le cadre du cas dit de force majeure, c'est-à-dire quand il y a une guerre, une catastrophe naturelle, ce qui leur permet de se soustraire aux obligations légales, comme par exemple de payer des taxes. Sonia Rollet, et pour en savoir plus sur cette enquête, voici le site Congo Research Group. kolomboka lamuka maladi etoni na mboka bitumba esilaka te barwande bakoteli biso lokola sonzo na mosapi esengeli tozala na unité tobengana bango pe totika ba distraction. Kyungu wa Kumwanza a commis le pouvoir créer des troubles au Katanga pour faire ce qu'ils ont fait au Kasaï. Tomoni lisusu basango tozana mo ya Congo, bozali bongo na breaking news basango ya Congo, basango ya mukuse, nouvelle en bref en français, escroquerie à ciel ouvert en RDC, la kermesse Ubuntu peut perdre plus bagage, ceux qui avaient souscrit ont leurs yeux pour pleurer. Ceux qui avaient souscrit ont leurs yeux pour pleurer. Mbala liboso to mona banda mokili et banda parti politique et ça kermesse. Or ils ont escroquerie après avoir koyiba mbongo ba minéraux, mbongo ba passeport, mbongo ba contribuable nyonso siko ba kosa sa faux kermesse na stade. Or na loi ya football, na loi ya football mondial, stade to place au match Robetama 48 heures avant match, il faut place wana ezala inoccupé, c'est-à-dire bazwa bato ba mbongo bakangi kermesse pour ba match il faut betama wana, donc bato ba pesaki mbongo ba meli bango encore Kabila na bato na ye bayibi pe bazo continuer koyiba.
basango ya Congo eza ba message oyo nazotangela bino oyo ba partenaire na biso na monde entier batindeli biso baza kokoma lisusu awa kaka na mboka ya Congo basango toza nango eyali ete Ngwanda boyokaki sango ke Honoré Ngwanda oyo atravaillaka ensemble ye na mwana nsemi bazali ba agent ya Kabila pona ko distraire pona ko panza komba Ngwanda babetaki ye na Maroc mais bandeko na ngai bondimela nga boyokango tango tosali bankete eza nango ba Congolais bato babeti te eza pe ba combattant te mais eza ba Marocain bango moko bato babeti Ngwanda parce que bamonaki ye kobima na se ya mai bakanisaki yende a salaka trafic ya kokatisa bato kolongola bango Maroc kokota na nzela ya Lampedusa c'est-à-dire kokatisa mai ya munene mai ya mungwato la mer yango bapetaki ye donc eza koyinda aza bongo na hôpital nzambe abikisa ye parce que aza congolais bacongolais bazokufa mingi donc ezali mawa mingi baconfondre ye bazwi ye lokola passeur po utaki kobima na se ya mai basango ya Congo. Alors, arrivé à Mwanamboka, Félix Tshisekedi na Jean-Marc Ambund et c'est ici, combattant vraiment bazabongo éclairé. Alors, bato bazo komituna les RASOP est une organisation mafieuse pour détruire l'intelligence collective du peuple congolais. Donc, nous devons interdire cette machine de destruction massive. Alors, sengi pe na ndeko lokola Félix azala gentil, ameka kosala ta réunion te, ameka kosala pe conférence te, parce que mikolo comme ba conclave ebele oyo eza sans impact, sans objectif, sans vision. Balobi Félix na Kabund batiki Kabila, il a fallu babimisa population ya Congo libanda ndenge tozomona Kenya eza koyinda, Venezuela eza koyinda. Population na opposition bazali banda me biso opposition bamisusu bake na bandundu bazosa propagande ya élection oyo kozala te bamisusu baye na poto batiki Kabila mettre seul à bord ya Congo et pourtant mandat esila ezali mawa mingi pe lisusu basango elekaki kuduraka songo oyo toyebi te eske azali na opposition to basi basomba ye atwitaki ke Félix Tshisekedi la prochain premier ministre ya Kanambe. Félix Tshisekedi a répondre que ye akoki jamais la prochain président ya premier ministre ya Kanambe parce que poste premier ministre est ce qui intéressé souté ye à la population à l'inga qui a l'élection pour comme président de la République. Alors to éviter ezali ndengenini et kosuka pe ndengenini. Alors Toliko Benda Matoi na ba Congolais nyonso les Makessa n'existent pas, ce sont les Kuluna. Nemonansemi existaka te, to éviter sera Kufato Azali parce que ceux qui Nemonansemi azali vivant aye na poto a infiltrer ba Congolais ebele parce que akoko sabango ke akatisaki akoko sabango ke ye azwaki avion te po ya na poto mais aye na nzela ya grotte ya mbanza ngungu pe ba faible mingi en esprit bakolanda en réalité ne mwana nsemi azali kosala jeu ya Kabila tala sikoyo lokola babimaki fois passé ya les 7 babomisaki bato sikoyo bani ba rectifier ba erreur na bango basalaki po to critiquer bango bazo bima te pour quelle raison parce que lisusu ba Congolais bakokufa alors to sengi na ba Congolais nyonso bayeba que les Makessa n'existe pas, ce sont les Kuluna et la milice de Gédéon Kyungu. Soki bomoni mutu atie kitendi ya rouge na mutu bokanga ye bosila na ye et kozala vraiment mawa mingi. Alors félicitations à Silika Dokolo qui écrase le juif zambien Moïse Katumbi, ami personnel des criminels rwandais Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, un petit vagabond analphabète que les Américains et les Occidentaux nous ont imposé comme président. Donc, ezali mawa mingi pour les Congolais, to yebite to salanini to banini
mais en tout cas ezali nde wana félicitations na Sidika Ndokolo toboyi ba discours ebele tolingi bongo musala et salama parce que soki ya solo Moïse Katumbi azalaki mutu ali ko sauver Congo ana mbongo ebele alingaka ya ba discours ya Rwanda na ba vidéo te alingaka zo ba armée étrangère ya Angola to ya Namibie to ya ba pays mususu ba envahir Congo, c'est-à-dire baya ko bengana ba Rwandais pe ba établir ordre. Mais lokola mbongo nyo surtout oyo ba yiba na ona Kabila na Congo ya ko boma bongo eloko ba bengi jekamine ya zungo ebele ami komisi vedette koleka na ba presse koleka na ba télévision akanisa ki yango de ko comme président to comprendre que Monsieur Moïse Katumbi oyo azali zamie juif azali bongo na kilote azali bongo na leadership te ayebi koloba te azama yele mukuse akoki bongo diriger ba Congolais te lisusu basangwa Congo ndenge ba biso chaque jour bibembe eza kokufa na Congo pe lisusu bato bazokamwa ke na mboka Congo tozali bongo na ba politiciens tozali bongo na opposition mais elala pongi opposition kilo opposition ezokoka makambo te opposition oyo na tango mokili mobimba opposition ya Kenya opposition ya Gabon opposition ya Venezuela ezali libanda pona ko réclamer ba dictateur ba kende oya biso opposition bazali bongo na ba conférence bazali bongo na ba discours bazali bongo na wapi tomoni pe lisusu arrivé ya mwana mboka Daniel Safu bato ya nana nina bandeko mususu o baningisaka télévision mais bakomi awa na gloria oyo ya filimbu donc bakomi na poto bazali bongo na silence radio alors biso toyebi bien que bayaki lokola ba témoin pour na témoigner sur ba atrocité oyo ezoleka na Congo alors tellement makambo ya criminalité ba crime organisé par Kabila et Moko na ndenge azotia ba tension ba foyer de tension partout pour na koboma pour na détruire mais en réalité oyo ne monanse nazo sala ezali azoluka ko jouer ya Kabila ya ko balkaniser ba Congo c'est-à-dire tolobela ki balkanisation ne monanse me mutazo offrir Kabila balkanisation parce que ba discours na ezali ke bandeko ya Lumumba ba kumisaka Lumumba mais batika mbuta kasavubu oyo apesa indépendance ba discours wana ezali ba discours ya mutu azosangisa te ba discours ya mutu azali kopanza tolobaki na ngonga oyo biso ba combattant na ngonga oyo tango mboka eza sous l'occupation ba parti politique nyonso tout faut cesser coexister ba nyonso faut pas combattre ba combattant to sangana to combattre autrement nazalaki na Paris na sali ba réunion na sali ba émission na bandeko muso ba combattant pour na kofonga bato miso koyeba ke moto nyonso to azokumisa ne monanseni moto nyonso to azolanda honorer ngwana moto nyonso to azolanda IDPS tora sope azali nano congolais affranchi te azali fanatique azali tribal il faut to bima na ba parti politique to zala bongo na ko ba bengi révolution to babengi résistance to combat pour na objectif na biso ezali kobenga na Kabila après nde tokokende na élection tomoni ba conclave ekomi ebele ba conclave ya sans idéologie ba conclave ya kwanga na makayabu ba conclave oyo ezoya nango kaka ko distraire eyaka ata na solution moko te eyaka pe ata na révélation moko te eyaka pe ata na vision moko te eyaka pe ata na libération mboka te donc ezali mama mingi pour na ba Congolais pour na religion alors armée de l'Éternel ba oyo armée de l'Éternel eza église monene na Congo église sikanga na utaki dirigée par le maréchal Soni Kafuta Rockman esika wapi ba oyo basilaki contrat na ye ba komi kolekisa basi na bango ba o basilaki contrat na ye pour bango basalelaka gege ba komi kolekisa basi na bango alors ezali pasi mingi parce que bandeko wana pona bango bakende Afrique du Sud baluka kokende Gabon
basomba mwanda koto lopango esengeli ba sacrifier ou ba membre famille ou basi na bango ou babima na bandimi na bango preuve bakomi kolekisa moko na moko ezali mawa mingi et pourtant yesu alobi venez chez moi vous aurez tout. Donc si vous avez abandonné vos familles et votre communauté pour me suivre ici sur terre, vous serez bénis fois 100. Ba bénédiction ensemble est facile parce que yemoko amikaba lokola mbeka mais lelo tozomona ba pasteur gege ba pasteur à lokuta ba église ebele lelo dirigé par des pasteurs sorciers, des charlatans, des sorciers et bino bozolanda bango et sekena bino boye bakibozana lifelo biso poto koma auto komi to simba soutane ya nzambe te eloba nango ridi ya misi mais to landande ba promesse ya nzambe pe esprit ya nzambe alors yango to komi lelo alors ba pasteur ebele na armée de l'Éternel pe na Kinshasa basimba ki bakisi bakomi kosala ba sacrifice ou ya basi na bango ou ya bana na bango église armée de l'Éternel conduit par des sorciers likamoko kamwa général Soni Oazali Ovasi général Ovasi c'est-à-dire responsable number 1 abotaka na Alice mwasi ya pasteur Eugène Oaza pasteur à Zoba ou atiki pasteur na ye mokamene abotaka na mwasi na ye ya vanda kimia alobakata eloko moko te c'est connu de tout le monde batnus bavanda kimia balobaka eloko moko te comme secret d'état alors le quoi bokomi kolekisa basi na bino je crois prochain mutu kolekisa eza papa na bino molimo apôtre Ben Shaddai o azotika bozoba pe kisi na bondoki ereni na kati église ndenge moko na zoba mususu pe ndoki ya mwana ya miye o bobengi na kombo ya pasteur Gege azosaka succès ya Gege succès ya kisi mais ayebaki lole ya lifelo pe ali ezaki bongo breaking news récapitulation arrivé ya Félix Tshisekedi na Kabund na poto bazali welcome te bana poto bazana esemote basengi bango vraiment bazonga na Kinshasa babimisa population ou base barré parce que combat eza na Kinshasa combat eza na poto te éviter pourquoi beaucoup miko ko sala ba combat awa loto baki ke bamakesa bazali bongo ba congolais ya diaspora te bazali pe ba congolais ya ba combattant te mais bazali bato bazo jouer Jacques Kabila pour na ko balkaniser Congo pe ba Congo alors bino moko boyebi ke le 7 abomisaki bato soki bolingi kokufa to bolembi vie bobima lisusu le 21 parce que résultat moko ozala te et ozama mingi mais biso ba congolais esengeli tosangana tobunda autrement ekozala malamu parce que nzambe aza na bomoi nzambe aza nsima liloba na ye nzambe azalaka nsima basali na ye nzambe azalaka nsima ya révélation kolomboka avec la bonzila breaking news na nimeli kotoyo kinja poto na yana kini awa na banda ko beta ba ezotenga na timba kisi na talibisho ba mongo ba sankusu kisi to simba kake na baniko tindika pusu na ko tindika kama maboko kilo maboko pashi maboko yako vimba na moni bako boy bako mema ngai na ko ba mona ngao kwa na yali kuluna na moni kaka moshale push ai moshala pashi mara mona tego tubena ngala ntoto lembo moya Chakumbai, wata monga kolela na poka ya mawa moya mokirando